artiste na bino ayebi goût ya mbongo ya musique, ayebi elengi ya mbongo ya musique, ayebi elengi ya mbongo ya contrat. Soki kaka nde aza na problème akobeta yu arena ya Titiani tindika Tchakal, ayebi goût ya contrat. Bolali te butu mobimba, bolamuki ti lelo na tongo, bovandeli kaka ndaku ya Fally na ba argument na bino. Artiste na bino nenga na problème ka na yu arena, artiste sans producteur, producteur ya ba commission, ba Titiani gauche droite. Biso Fally abeti yu arena, toyebi ata mutu na makolo te. Nani boy, no zongisa boy kendaki rien. Artiste aye na date atie, abeti esili to suki wana. Producteur azui part na ye pas azui part na ye, histoire akabo abupia. Bon, on a problème à robeta dans concert au artiste et producteur aye atelier caché na ye moko azui produit beta. Ngana teka ba bien na récupérer plan. Et ba fan ya modèle ya bongo. Boyebi non artiste ya bino non nde boza bo boyebi goût ya concert à solo te. Boyebi tende ba sokola rama yo ke concert. Boyebi boza parti ba fan moko sans histoire. Ba fan moko sans ba événement fort ya vie. Ba fan moko boso ba bi ba beta parcours ya artiste na bango ba na problème en matière. Mais bozara wana trop à l'aise tranquille, bon beta li solo a Fally. Fally ana ba montre artiste na bino na vie na ya osombara te. Fally aza na holo pe palata. Maboko etonda ba diamant, l'homme à diamant, ana boucle d'oreille à diamant. Sur le plan vestimentaire, artiste na bino rolekate. Veut dire un homme comme Fally a misé mon na ba millions d'euros à Zaranango, à tara ba 200 ba 350 000 euros somba ba montre sans compter ba singanae. Akoko tapenda ba kabio abomi ata 500 000 asombi ngo ka wolo na ye a rolata. Mais artiste na bino incapable de le faire. Bino wana mutu boya koyebisa biso combien artiste na bino ana ba palin. Parce que selon vous, vous croyez que votre délit, bah tout ba osalango. La grande famille Warrior, est-ce que tension c'est bon? Est-ce que na butu ya lelo ototane la tongo oyo? Batu balala ki pongi? Nazo lukana yeba. Na cinquantenaire to na centre Nganda, to na clinique Ngalema, kuna ba musicien bazate. Pour niveau tension eza ya kokita. Pour niveau batu bazwaki mapala kaka na sorti ya pamba ya balaba ya lopango ya Fally, to moni ba musicien ba kotisi caméra na bandaku, ba bandi kolakisa biso ba couloir, ba bandi kolakisa biso ba chambre, ba bandi kolakisa biso ba studio, ba komi kolakisa biso bandako asika ba otonga na kati ya ndako. La grande famille balabala ya lupangu ya Fally. Balabala ka ya pamba tangu batu ba moni yango po batu misu balinga ba faire comprendre biso que musique ya Congo batu bazara na bango mitema mabete musique ekenda ka bongo te wana peut-être kala. Mais na époque ya Fally motema mabe zara na kati ya ndule parce que on a vu des artistes et musiciens l'équipe dans émission au fin à moi si ya Fally maza musicien au fin à bana ya Fally maza musicien au fin à Fally. Veut dire, ce qu'on a artiste, tout ce qu'on a na vie artistique, c'est que yako lobela nzembo, yako lobela contrat, yako lobela escroquat qui boy. Mais quand tu touches la famille d'autrui, de l'autre côté, ils ont la musique, te. Beaucoup faire comprendre à bisoka te que zara ndoule ke ndara bongo te, ndoule simbara moi si na bana muninga te, au dépasser ba limite. Naku ya Fally poupe fanjo aigle, Mobutu Kolokop, le guide suprême, mutazongi sandule na poto, mutakata rideau ya temple, muto aza na 10 commandements na maboko, le guide suprême, muto na bâton de Moïse, muto afongola mai po bana Israël babima Fally pupa, papa na mal kae fanalia. Balabala kaka ya lopangu ne ya pamba, balabala ya pamba, tomoni légende ya musique ya Congo, les grands mopao akoki yango te, akoki likambo wana te, via Koti Loge,
via fongoli lupango batu baya kotala bamona oye pa tongi na vie parce que fallait alakisi balabala. Et de l'autre côté ya bakabasele vous avez eu le temps d'insulter l'artiste Fally. Bah ma chérie mon frère, vous avez eu le temps d'insulter Fally Poupa. Botiki promotion na bino ya koteka ba billet ya yu arena po boya ko vendre la kaka ba live po bolobela lupangu ya Fally combien lupangu wana eza yete lokola Patrick Bakala aza architecte aye kolakisa Fally plan po Fally asepeli na plan wana. Veut dire vous créez des choses pour na ko boya kaka réussite ya muninga. De l'autre côté, tu comprendre binoin. Bisneti biso tozara biso bato to comprendra. Surtout ba radicaux. Ba radicaux ya yaya bazara na manière na bango ya romone la makambo. To comprendra bino côté wana bogoza na bino pe na raison. Mais c'est une question. Na moment nini o Fally azara na ndaku te. A se retrouver ya rokende kokota na ndaku ya batu. O bomoni wana bongo. A eu accès à filmer yango à côté yango na parce que ce qu'il fallait que même ata kotala ka ya pa manenge bolobi c'est pas un souci, c'est que eloko wana eza propriété privée ya mutu moko boy songolo pakala kokende kotala eloko ya mutu parce que architecte atongi epesanga pe goût na tonga. Mais à quel droit oza nango ya ko filmer yango o poster yango na ba réseau na yo o tika batu baloba keza yo pendant que kolo nango azoko exister ezoko appartenir alors na nani? Boya ko expliquer biso parce que ce que ça Bakalos azaka architecte on est d'accord, azui caché ya batu po sala musala on est d'accord, mais Fally amoni yango asepeli nango abengi master eza ndenge nini na oyana ya revisiter loko wana na moni otongi osali yango bien. Supposons eza ya président de la république to ya ministre moko songolo to ya homme d'affaires moko songolo ezopesa Fally accès lokola ye kotala eloko muninga asaleli muninga po Fally pazwa courage ya kotonga yango. Mais na droit nini oyo ezopesa Fally a filmer yango epanzana na ba réseaux sociaux ba fan na ye batia yango balobaka eza ya Fally pe kolo na yango ti sikoyo azobima te po ya ko déclarer que Bakalos oza professionnel te parce que kotonga eloko lokwa plan o architecte atongi Bakalos c'est kaza pro. Mais ya kozwa eloko ya bato bapeseli mbongo atika Fally Poupa zwa yango filmer yango tia na ba réseaux sociaux kolo eloko wana akosepela nango jamais. C'est que Bakalos a violé mibeko. Bako porter Bakalos plainte, bako porter Fally plainte pona nini eloko eza ya Bakalos te. Mais Bakalos atiki Fally a filmer yango alobaka eza ya ye kolo nango akosepela te. Botiki motema mabe, botiki zuwa oyo bino bosalaka bakabaseli ezalaka kindoki to ezalaka nini po yaya yebisa biso ndoki ezaka synonyme maseke na moto te po bataba pe na banyama mosusu baka na maseke oyo bino bosalaka eza pire sorcellerie to ya motema mabe ya oyo bolinela Fally même ka po boza bafani ya artiste mosusu. Mais non, on dirait bozara na ba problème personnel na Fally or kozala bafani ya batu wana boza na ba problème personnel na Fally ou comment? Lopango ya Fally Poupa, ndaku ya Fally Poupa, mais des pères de famille, de mères de famille, bavandi na ba panel po ba yebisa batu ke eza lopango ya Fally te. Parce que bozo ndima te ke Fally mutako tonga ndako ya bongo. Est-ce que mutu lokola Fere Gola, bafani ya Fere, mutu lokola Fere Gola, arobeta tolo ya liara mbonga miziki.